Zambe yo jali, zambe nanga, zambe nangu ya nyoso. Ana jali ko gumba mela yoshilo, lokumo kembo na yo. Zambe yo jali mosungi nanga, zambe nangu ya nyoso. Ana jali ko gumba mela yo papa, lokumo kembo na yo. Poete o jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole ki satana nangu ya yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole ki satana na nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. O kiti abokozi na yo, yasunanga eko umela seko. O nelivoso yo yevuti na yo, yasunanga eko umela seko. Poete yo jali zambe, ole kili kolona nyo so yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Oh, kiti abokozi na yo, Emmanuel eko umela seko. Oh, nelivoso yo ewuti na yo, Yesu nanga eko umela seko. Poete yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikamwa, Zambe na nguya nyonso, na pambolio na tongo alelo. Je te suis infiniment très reconnaissant pour la grâce na yon Zambe, oyo accordé na inkolo, et te namona 2023. Alléluia, na pamboli mounen na yo. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu ne peux en aucun cas changer. Zambe nanga na pambolio, mo bateli mana, mo bateli abomo nanga, mo bateli adibota nanga, na pambolio Zambe tata, kola mkaisusu na tongo alelo. C'est une grâce qui vient de ta part. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Na pambolio papa, na commission na yo Seigneur. Manso Seigneur au sal, na butu ya lelo, papa, o bundela kanga bitumba o misnanga izali komonate, na pambolio na tongo alelo, Zambe mo bateli ya bana nanga, Alléluia Zambe tata, mo bateli nanga Seigneur na mboka oyo, Alléluia Zambe tata, na pamboli monene na yo, mo bateli mana, Zambe, Alléluia, mo kote wa kokani na yo, mo kote wa zalokola, tu es le incomparable, tu es le seul vrai Dieu, en toi Seigneur je m'y
mis toute ma confiance. Alléluia. Nzambe na pesa bolenge nanga na kumisio na tongwa lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que l'heure est venue, elle est déjà venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Hey, alléluia, alléluia, adoreront le Père, alléluia. Adoreront le Père en vérité et en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Namalobanayo, Naloembo, Yaya Tango Salikoya, Okuti Lohembo, Kota Soko Ebiango Soko Ebite, Bandako adoré Namaloba. Alinga Kaba, adoration. Père, je te bénis, je te rends grâce. Papa, merci Seigneur notre Dieu. Tonako Kutanisa, Zaliko Kutanisa, Biso Tongo Nyonso. Papa, Kombonayo et Kumama, Kombonayo et Sanjulama. Élevons le nom de Jésus. Alléluia, bénissons son nom. Alléluia. Bénir Kombonayo, Nanda Kunanga, na vie, na journée, que ma journée, Seigneur, soit remplie de ta gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, pendant cette journée, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Na bomo na tongo alelo, na komisio papa, na tombo monene na yo, obongi na lokomo. Qui ne te craindrait, roi des nations, c'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à toi. Et yonde mutosala, oezaliko monana, na oezaliko monana te, le Dieu qui pourvoit à mes besoins, et Jéhovah Rafananga, et le Dieu qui me guérit de toutes mes infirmités, na pambolio papa, ha kumismonene na yo, peut-être j'allais merveilleux. Merci Seigneur, prêté. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ensemble, mon aime. Mon baptême, mon papa, et Seigneur, baptême, 2022, Tozana Bomo, 2023, Tozali Koka Basusu, 2023, et pas inaye, papa, abatela. Alléluia. Soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, batela nga, batela famille nga, batela ba poche nga, batela peuple oignon son zombe, batela bango zombe tata. Alléluia, batela biso, mungu na mona biso te. Et na 2023 oyo, papa tout mon monene na yo. Protège-nous Seigneur contre toutes les attaques de l'ennemi. Protège-nous au Père parce que tu es Dieu. Protège-nous Seigneur. Alléluia papa, kotika biso te papa. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Alléluia. Manayo, papa. Manayo, Nicolo Nabiso. Manayo, Seigneur. Manayo, Zombe Tata. Alléluia. Autant de Nabiso Mabungate, papa. Efface toutes nos transgressions, jette nos péchés au fond de la mer. Alléluia, Zombe Tata. Eh papa, na aucun sous nana, ce qui est pas inayoté, Seigneur notre Dieu. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pardonne à yon Zombe, à Kotanade 2023, ô Zombe Tata Nazala. Seigneur notre Dieu, que vous effacez ma soum n'est-il pas écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, à part condamnation mon côté, réclamation mon côté. Alléluia, Zombe Tata. Seigneur, cher Saint-Esprit, s'il y a un péché enfui en moi que j'ai oublié, que j'ai commis dans ma vie, révèle-le-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, afin que je puisse me repentir. Alléluia, Zombe Danga. Alléluia. Yamba biso na tongo na lelo, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, ce matin. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous le troupeau de ton pâturage. Papa, agrée-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Papa, justifie-nous ce matin. Justifie-moi, Seigneur, que je puisse trouver grâce à tes yeux ce matin. Na trouver grâce en Zombelanga. Et Yambangai, papa. Et Ngolunayo. Et Zali Kolonanga. Alléluia, papa. Et Ngolunayo, Seigneur. Alléluia.
bien-aimé, toujours belela, makila, a effacé ma baignonso, et ma soumounionso, quand n'a bon menabiso. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Yangonde na ma baignonso, papa, sokolanga, sokola cœur nanga, et sokola conscience nanga na makila na Yesu. Et de kolanga ebele bazali conscience na bango ezali pourri yango zomona ke bitumbe ezali mingi na mabala na ba famille na ba nuki onani tant que conscience ya mutu ezali kosala te soki conscience ezali pourri yango nde omona mutu atomboki mutu afingi mutu abundi mutu asale ko mutu aibi onani conscience ya bonzambe ezali kosala te papa purifier conscience nanga makila na Yesu puissance ya makila et Seigneur ils le partage na ngai na tongo la lelo na journée mobimba na tambola na puissance ya makila au nom puissant de Jésus alléluia puissance ya makila na tongo la lelo puissance ya makila na tongo la lelo bien-aimé dans le Seigneur révélez de puissance ya makila alléluia ils le partage na nga na journée mobimba alléluia puissance ya makila na katendako puissance ya makila na katendako papa na sop makila partout na meli makila na meli sibana na nga Amélie, ma membre de sa famille, ma puissance, ya makila tongo, alléluia, toye liboso na Yesu Masia, alléluia, alléluia, puissance, ya makila, alléluia, na banzela nyonso doko tambula journée, alléluia, puissance, ya makila, na nyonso toko simba, alléluia, puissance, ya makila, na nyonso toko liam kolo, alléluia, 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 ma puissance, ya makila, et couvrir banana et zombie, alléluia, couvrir les familles dans les zombies, alléluia, et puissance à maquiller, couvrir le peuple aux zombies, couvre le Seigneur par ton sang puissant, alléluia, ton alléluia, bandaku na biso sele yango na makila na yo, banzoto na biso, esprit na biso, ba âme na biso sele yango na makila, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit que il y a la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Yango 2023, nous avons déclaré Elonga. Alléluia. Échec à la musique cannabis. Na 2023, nous avons tatolé Elonga. Elonga Yesu Masia. Elonga na tongo. Alléluia. Alléluia. Elonga na journée Omobimba. Alléluia. Elonga na janvier. Elonga na février. Et na décembre. Nous avons la balongi. Seigneur, n'est-il pas écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs? Et bande qui balonga ngaïté, Seigneur. Et maladie longa ngaïté, et couffe longa ngaïté, et béchek longa ngaïté, papa nini, ya monde ya ténèbres, et loko mokote ya kanza et longa ngaïté. Kanza longa ngaïté, bandoki balonga ngaïté, et Seigneur balonga pe bana ngaïté, balonga pe famille ngaïté. Alléluia. Natatole longa, na journée mobimba lelo. Alléluia, ilonga ya makila. Alléluia, ilonga ya makila. Namkolo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tant le Seigneur toujours bel amour sans toi Kambabiso na 2023. Alléluia, mon sang tout ensemble, touche-moi. Alléluia, conduis-moi. Alléluia, mon sang tout ensemble. Alléluia, alléluia, arrose-moi. Nakaukate, papa. Nakaukate, mon sang tout ensemble. Ndakuranga ikaukate, ministère ikaukate, famille nanga ikaukate, bana nanga bakaukate, arrose-nous, Seigneur. Mon sang tout ensemble. Pedi sa moto katinabiso. Papa na salé la yo, na salé la yo, na salé la yo. Au nom puissant de Jésus, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salanga Seigneur flamme de feu, et le feu du Saint-Esprit, et Katina Bomoranga, répand sur moi Seigneur notre Dieu, l'onction, onction ya molimo, tozobele la onction ya molimo, natongo alléluia, onction ya molimo, molimo sans tout ensemble, alléluia, non sona kosala, non sona koluba, onction na yo papa, onction sur onction, et natongo alléluia, Père de gloire, remplis-nous jusqu'au débordement. Alléluia, prêtez sur ton don du sami, sur ton ali, qu'on tombe la spirituelle, qu'on va kosala, va poser un zototé. Alléluia, molimo sans tout ensemble, remplis-nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, papa, ton oignon sous la namiso, papa, peuple européen, sa moto, l'âme sabango, babone nyonso, l'âme sabango, baye nyonso, nan baye kokota na bergerie, ote molimo sans tout, telemi sabango, peuple de Dieu, bobon de la paix pour l'anga, bobon de la paix pour le ministère, bande konanga, sunga na prière, apôtre Paul, abanda koloba na bandimitan, on souhaite prier pour nous, alléluia, priez pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, et te nakambabino dans zoto te, nakambabino dans zoto te, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia.
Seigneur, notre pambolio, prêtez Jalimo Santo. Merci, Seigneur, pour nous conduire la prière à ton Alléluia. Na combo na Yesu te le vivi nyonso. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le Seigneur, acclamons, acclamons. Il est là, il est avec nous ce matin. Culte, na vision dans nous facilité, bien-aimé, le Seigneur. Première partie, aussi, première partie, la parole de Dieu. Petokotika, le reste de la journée, na maboko ensemble, petoko annulé. Aujourd'hui, ce monde a sali, na butu alléluia, toko annulé, lango toko détruit lango. Au nom puissant de Jésus. Yango esengeli boko la boye bandengeni ya koyeba ko organiser et ko orienter ba prière na tongo tant susu pour un problème technique au monique l'équité tant susu okoko prier yo moko mais surtout tout ça déjà dans ba culte et ça est belé bien aimé dans le Seigneur. Yango de kotina na chaîne na biso aussi culte moko ya tongo au prier prière yakala ezalakate prière yakala ezalakate bien aimé dans le Seigneur. Non c'est ali prière. Alléluia. Yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Na pesi dans beauté na kombo na Yesu. Bonne année pour na bandeko nyonsoke. Tant suzoke banda banda to kotina 2023 auto kutanité et pe atako ke tozaki déjà la bino bonne année liko ba année ya kitoko ya malam. Na souhaiter les binongo et ça la année ya faveur de Dieu ya ba porter fou mais la bino. Au nom de Jésus, bokanga ensemble, bolinga ensemble, bosala ensemble, le lengenam bosale la été, yangonde boko mona, oko ningi ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et la micro ezali moté Philippe, ceux qui tombent sous ou bingate ou bien ezali mbalanae aliboso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bossabonné, mais tant que ozali kokota, eloko aliboso ezali ke bolaike. Mais bande komingi YouTube azola kisanga bino. Bozo kota mais boza karabino abonné te moyen ba afficher bino boye et ça te menga na chaîne na zomo na bino na éviter ceux qui bozo bangani ko bangana 2022 boti kango bo s'abonner mais ceux qui peut éviter tout na bala kisayo mais peut to sali méthode ya sika yake ceux qui vidéo o eke tina suka okomona ete ceux qui ka ke su esili yango moko et que senga yo ke non o s'abonner comme mona s'abonner en rouge et s'afficher ce que cliquer les colonnes dango o s'abonner mbala moko ba s'abonner kaka mbala moko bien aimé dans le Seigneur mais tant sous bozo kokate po et en a 3 email o il fallait boza nango po ete boza la ce que oza kana hotmail te oza kana gmail te oza kana outlook te et misa tuana moyo s'abonner zate ndekolanga ezali ke po sala pe commentaire ezali kaka pona ate et na YouTube nyonso okoki ko sala commentaire ndenge olingi yangwana ndekolanga bolaike bo sala ba commentaire na bino ya direct boye tan susu e yaka kolongwa mais na gauche na sewana ya vidéo na yo na gauche na sewana ezaka place ya ba commentaire o etika la kalibela sala commentaire ndekolanga vous partagez na bande comme susu bien aimé dans le Seigneur toko ki kosi sateke sans que toka liloba na nzambe toko moment sikoyo ya koyoka liloba na nzambe bien aimé dans le Seigneur tolingi tolobela maloba na nzambe totanga maloba na nzambe avant que tosilisa na tonga lelo mais bien aimé na lingi na signaler que non programme na biso na zongi na normal pensate yangonde vraiment bobonde la pona biso bobonde la pona ministère afin que monsala ekende normalement ndenge ebandaki kozala mais na tonga lelo bien aimé dans le Seigneur na isusu ko exhorter yo que linga maloba na nzambe linga nzambe tanga maloba na nzambe vandisa maloba na nzambe katina yo tamboula à la lumière de la parole de Dieu tamboula dans la crainte de Dieu pour être réussir bien-aimé dans le Seigneur yangonde soki ke ko tamboula malamu te soki ko landa ba norme ya nzambe te yango zali komona ete batu mingi bazali ko réussir te mais nous sommes condamnés à réussir dans nos vies. Et vinabiso ekoki kozala le même té la Bible nous dit que avec Dieu nous ferons des exploits nan monité que mokoka vinabiso a sali exploiter mutunyo so il faut aspirer ya kosala ba exploit non zambé namakas nabiso té et nanguya nabiso té mena molimo na ye bien-aimé dans le Seigneur
tangaka maloba na nzambe zwa temps ya kotanga maloba na nzambe na temps ya parole de Dieu net na culte ya tongo ou bien na ba culte il faut zwango au sérieux yango nde omona mona na nzambe. Mais sans plus tarder tozali kolobela tozana kaka na verset wana oto tangaki na Matthieu chapitre 11 verset 12. Ezali koloba était depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors que banda tant ya Jean-Baptiste tisiko le royaume des cieux. Yangode naïb sakabino tango nyosoke notre objectif en Christ c'est le royaume des cieux. Ce qui est là qui pona royaume ya mukilo et zali na batu o bazali kat na mukilo bazali ensemble te ba réussir vie na bango koleka. Eza na batuke okotanga kelasi na yo okozomsala na yo okozala na yo na vie malamu. Mais notre objectif ezali le royaume des cieux. Mais de l'autre côté, eli kolobate ke peut-être tozali kozela le royaume des cieux, tozala ba pauvre, tozala ba malheureux. Non, c'est pourquoi nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Peut-être tout le monde a le boko na nzambe kati na bomo na biso. Nalingi koyela bino basol gante mais nalingi koyela bino na bato o balingi nzambe bato bazali koluka nzambe bato bazali na la faim et la soif de Dieu bato o ke bazali na l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, yango le royaume de cieux est forcé pour la nuit. Banda Jean-Baptiste ayako annoncer koya ya Messi banda wana omona ye moko Jean-Baptiste bakata ye mutu akufa liwa ya normalité pour nani pour ete yende mutu ayaki ko préparer le chemin ya Messi. Bien-aimé dans le Seigneur, yemoko Messi akufa ndengeni nekulusu pete dobika yaya. Nous devons aussi nous sacrifier pour Dieu. Dieu s'est sacrifié pour nous. Nous aussi nous devons nous sacrifier pour lui. La mukatongo bondela mi pesa discipline na nzoto na yo na makanisi na yo na couple na yo na famille na yo na société yango nde ko forcer yango na ekomi que il faut tout ça là effort. Il faut tout ça là effort. Sans l'effort tokoki ko ressortir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre objectif est le salut de nos âmes. Tu dois faire l'effort pour sauver ton âme. Nous sommes sauvés par la grâce de Christ. Akufi, ponabiso. Mais toi aussi, tu dois faire l'effort. Il y a que tombola, il y a que se conformer à la parole de Dieu. Et on dit, les autres autant ce kaka, peut-être un fait relaté par Luc chapitre 16, verset 16. Et le Bible, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ba loi na ba prophète base ba subsister qui dit nakoya ya Jean. Depuis lors, maintenant depuis Jean, et lui que depuis Jean Baptiste, le royaume des cieux est annoncé. Le royaume des cieux est annoncé, bien-aimé dans le Seigneur. Et chacun use de violence pour y entrer. Chacun doit user de violence pour y entrer. Ce qui te montre ndenge ba apôtre ba kufa yaya toko kima makambo nzambe. Mutu mokote olelo ba prophète toujours ba sal nzambe. Ba oyo ba komi ko tombola na ba kan mokote na no komi na persécution oke ba apôtre ba disciple ba connaître qui après kufa kose quoi na ko kende lola ya Messie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, Luc a dit que le royaume de cieux est annoncé. Ezali annoncé wapi nam Matthieu chapitre 3 verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 2 plutôt. Matthieu chapitre 3 verset 2. La Bible dit. Jean-Baptiste Alobaki, il disait, répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Yaya. Ce que c'est repentir, ce que bongisi te nanzambe, ce que bongisi motema na yote, ce que bongisi tambole na yote, yaya royaume de cieux okoratango. Ce que raté royaume de cieux, ah, yokanga malam na tongo lelo. Ce que raté royaume de cieux,
Mais au royaume, il y a diable, l'enfer, au korate yangote. Parce que nous avons soit la vie éternelle, ou nous avons l'enfer de l'autre côté. Le royaume des cieux d'un côté et le royaume de Satan de l'autre. Le royaume de Satan, c'est l'enfer. Motoana et kozela mutinyoso. Ok, azali matoi mangongi. Mutu ok, alingi koyokate. Mutu ok, mutu ya lokoso. Mutu ya mabe. Mutu ya kowela mbongo. Mutu ya kowela bana. Mutu ya koboma mabala. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux est proche. Nous devons nous repentir. Il y a une exhortation, il y a Tongo, il y a Lélo, dans Luc chapitre 16, verset 16, que depuis lors, le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il y a poete okanga motema, poete okanga nzoto na yo, ke osala kindumate, et ils allaient faciliter. Et poete otika makamabe, poete mutu atika kisi, mutu atika kindoka ko linga nzambe ko landa Yesu, ezali facilité poete bato basema mesana kina ba vina bango na mabe, mutu atika muibi akoma lelo ya nzambe, violence yangona. Bien-aimé dans le Seigneur, okoma kobonde la kolamuka butu butu kobonde la kokende ndakwa nzambe ko sunga misala nzambe, omoni moi 10 na yo 15 na yo okoko sala na oyo lingi que au PC pour soutenir l'œuvre de Dieu et la facilité. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a tous les jours, il y a la facilité, mais nous devons le faire. Nous sommes obligés de le faire. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa de commission. Que te ojali nzambe. Gloire, raison de païnayo. Merci Seigneur, en 2023. Oh, monisa munene na yo katna bomo na biso. To vivre gloire na yo. Papa kotika biso te. To kende ko kota na royaume ya diable. Mais to kota na royaume na yo. Sunga ngai molimo santu na nzambe. 2023 oh pelisa moto katnanga. Nangala motema moto. Na ya makamba nzambe. Ya kobondela, ya kokota ba prière, ya ba raison nyonso tozo pesa, yangonde okokende kolobango liboso ya Seigneur. Yangonde nous devons user la force, la violence pour servir Dieu. Que non na kolamuka tongo, non na 21h na kokota. Ya tozo kende su mingi bazo kende su na ba église te na oyanda kuna yo. Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Oh, il y a une connexion. Bien-aimé dans le Seigneur, Père de gloire, Sunga et Papa, Namakas Nangai Moko, Naokokate, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les bandits qui déjà au bon de là, mais tous au bon de l'été, année au Papa. Tout le monde a le beaucoup na yo, tout vivre monene na yo, Seigneur, na mon changement monene kat na bomo nanga, le beaucoup na yo, Seigneur Isalananga, a pas fait moi voir ta gloire cette année, au nom puissant de Jésus-Christ, na vivre monene na yo, Père de gloire, na kombo na Yesu, alléluia, nzambe tata, ma difficulté nanga, on a outil nango na 2022, on a outil nango na vie nanga, papa, ma difficulté nanga. He na maboko na yo, ba problème nanga, na maboko na yo, tongo toyaka, wete pona kolobela ye, na pa sala, na pa mimonisa, to monon na monan kembo na yo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata, 2023, oh papa, na mona lo boko na yo, je vais faire des exploits avec toi Seigneur, je vais être comme ta bouche, lo boko na yo, pambola msala oh, Molimo santu na nzambe, arrose-moi, kambangai papa, pete ojali nzambe, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Kola la te na tonga lelo, kola la te, bien-aimé dans le Seigneur, kola la te, telema papa, telema na bomonanga, amona kembo na yo, Seigneur peuple oyo pesinga Seigneur nazaliko kamba na maboko na yo, haba kotika bango te, ba oyo bato bandaki na bango ba oyo basili kolemba,
touche bango, zogisa bango nazela, to mona monene na yo Seigneur. Seigneur, ane oyo nzambe tata, nazo déclaré sans effet œuvre nyonso ya diable, sans effet contre bomo nanga, contre ministère, contre banananga et contre famille nanga, contre famille chrétienne oyo pesi ngai Seigneur tozana bango tango nyonso papa, qu'aucun malheur ne nous arrive. Protège-nous Seigneur, sois avec nous Père. Tambousa biso le lengo tambousa biso na 2022. Battez biso le lengo battelaki. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire que tu as journée na biso na maboko na nzambe. Mais nyonso oyo mungu na sali na butu alelo. Au nom de Jésus, tozo condamné yango. Bandoto mabe, tozo ko effacer yango. Na effacer bandoto nyonso mabe. On a loti na butu alelo. Au nom puissant de Jésus, na effacé yango nyonso, na détruit yango nyonso, na tumbi yango, na condamné yango nyonso. Au nom puissant de Jésus, na pas programme nyonso ya kanza, ya journée alléluia. Alléluia, na pédissi moto, na prophétisé moto, na déclaré moto, na tumbi yango nyonso. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, na tumbi nyonso. Au nom de Jésus, na pédissi moto. Au nom de Jésus, n'appelez moto, papa yo bengami le feu de vos rangs, de vos réunions so o etelemi liboso na ngai na journée o alléluia. Alléluia. O boy ba mauvaise nouvelle, ba mauvaise surprise na boy ba tak nyonso ya munguna na journée alléluia. Au nom de Jésus, na repousser yango, au nom de Jésus, na détruit every nyonso ya munguna. Alléluia. Every nyonso ya satana na journée au nom de Jésus, lumière na yo et briller dans zela nanga na vie na journée au nom puissant de Jésus. Abatelema bundelanga litumba. Alléluia. Protégez Seigneur. Protégez Péter Jaline Zambé. Protégez papa. Protection na yo Zambé tata. Alléluia. A déclaré Seigneur ma bonne nouvelle, a déclaré miracle, prodige, ta main puissante est à l'œuvre, papa. Au vivre changement radical en 2023. Oh, bénis-nous, Seigneur, scandaleusement, Père. Alléluia. Bénédiction, il y a Obed Edom, il y a Batouba remarqué, Batouba vive, Bamona été, que la main de l'Éternel est avec nous. Alléluia, Zambetata. Apa pesa biso makasi tongo nyonso. Tola kapel apatinda pe ba mususu ba ko rejoindre biso en 2023 oyo Zambetata ba nyonso monguna a bloqué ba volonté na bango te ba ya te Seigneur libérer audience oyo au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance cette année 2023. Alléluia. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie. Et pour la piété. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre nous localisent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, cette année. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Que ta droite soit avec nous. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Tongo nyonso papa. Moniso iselimone nayo. Nyonso pona lokumu nayo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là. Il est là. Et 2023, yango tout le monde, yango par sa grâce. Yango dékonanga. Alléluia, use la force, la violence et lutte contre le sommeil, contre la fatigue. Alléluia, contre le diable, contre ton corps. Bitumba, bien-aimé, ton le Seigneur, peut-être longa. Vie chrétienne, ngaïté, Bible le dit que Banaka Jean-Baptiste a fongola comme nos collègues et comme que et Bible ba kufika pona makambo nzambe kala pona kondima otondimi yango nde tozana bituma ya butu moy yango nde force na yo tozana nzambe, mais tu dois faire l'effort. Donc il y a la part de Dieu et il y a aussi notre part.
soki ozwi mbongo nzambe te apesi yo mbongo akende na wenza sombele yo bilamba sombele yo biloko ya kolia non ya ta part apesi afacilite yo mais sikoyo part na yo soki bongo okufa nzala na mbongo okufa nzala oresir. Alléluia. Yango bien-aimé dans le Seigneur tongo nyonso toya tokutana tobondela du lundi au vendredi tozana ngonga 6h mais samedi na dimanche wana nde tozokutana nangonga 5h30 pokwa nyonso nangonga 21h tozana prière agressive du soir avant de se coucher en paix mais singulièrement pour na mercredi ezali pona bana na biso pe pona mabala pe pona stérilité et tonyata yango tobebisa misala nyonso ya diable bien-aimé dans le Seigneur. Mais ya mukolo dimanche nangonga 17h wana tozali na enseignement biblique année passée obanda komona na te année oyo monana dimanche ezali temps moko malan ok na 17h wana eri ya Bruxelles tozaka biso nyonso na bandako mais nazomona binote ndeko nanga tika paresse wana ya 2022 wana koya nango susu te na 2023 violence yango wana soki osali yango te ngai te mutu nazokondane yo nakondane yo na ni Bible parole de Dieu mutu ekokondane yo jour au côté ma liboso nzambe ke ba oyo babanda kosala effort wana babanda kosala ndenge ni. Bien-aimé dans le Seigneur yango wana mais otala na description ana se okomona ba coordonner na biso soki ozamposa ya lisungi spirituel tokosunga yo na prière pe okokuta compte bancaire okuta pe compte ya PayPal ndeko nanga pete bosunga musala nzambe sala pe violence sous na finance na yo pona ko soutenir l'œuvre de Dieu. Ça la violence bien-aimé dans le Seigneur nazomona binote pe nazomona binote et surtout côté wana et pourtant ministère ezan posa makambo ebele nazomona binote nzamba sunga était au la violence bien-aimé dans le Seigneur. Yango wana tanto komi wana soki nano sabona nano te bien-aimé dans le Seigneur sabone na yo kende susu na deuxième chaîne na biso LRDC TV2 ou s'abonner pour soutenir l'œuvre de Dieu ndeko nanga bo like surtout tant que zali koya eloko liboso ko sala like nano mais bo partager et surtout ndenge tozali boye au partager et pe na baninga na ba réseaux sociaux na yo pe au partager ko sala mobimba ngwana na yebisaki bino année passée verset ya Exode 23-25 que Nzambe après ça ba condition mususu ba bénédiction mususu okoko arracher ngo soki ozali kosala nzambe alobi que serre-moi d'abord et après je vais te bénir. Nakoya na mateya wana Isaac peut te bénir Esaü alobi que kende na bomela na ngai nyama soki na lie na bénir yo makambo nzambe ezaka bon bien-aimé dans le Seigneur. Yango wana ndeko nanga tanto komi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo alobi kozanga te nangonga 6h tokutani pona ko belela nzambe 2023 changer ndeko nanga au nom de Jésus. Amen.